pardon. Oui. Pesanga vumata. Souffrir net ex nanga moto kufazo souffrir. C'est là. Pesanga ta. Na lobi boende. Mutu oyo akomi na age kibomwana mukie. Na mutu oyo France na tata mobimba nokola biso neto yela ba. Il y a 2 ans. Na mutu oya ye na age tata mobimba nokola ba biso ba oyo. 16 ye moko aloba ye na 4 ans. C'est la fafa na pesio maloba te bébé. Différence il y a 4 ans. C'est la bébé, c'est la bébé. Mutu oya ye France mona mukie. Na mutu oya na tata kimo, tata kimo. Est-ce que ande mo? Siko ndeti Gims ça enregistré wapi? Un certificat de naissance n'est ça. Ah, Patrick, 16 mais que si vous pensez ça n'a pas réponse non? Mais personne n'a réponse. Pourquoi? Gims acte de naissance n'est ça wapi? Na France qu'on a Congo. Patrick. Oh. Oh. Bilan de pour comprendre ngati. Na lobi boy. Na lobi boy. Kayoka nga pe kasite. Na lobi boy. C'est la Marlène, pardon. C'est la Marlène. Marlène, c'est là. Parce que l'on de Simbi, Marlène, pardon, micro. Et l'on de Simbi au lobby, que différence, c'est Zali pour Mora Botami, na Oya Botami arati. Mais na tout nyo âge, ya Gim Sayaki na âge, le lobby na 2 ans. Ce qu'on différence, 2 ans, bien 4 ans, vidéo. C'est là, pardon, déco. Moi, na ya 4 ans. Na mutu a Botami, qui bébé na ya bimina libuma maman, na pour un nenge fa bimisaka ba na ye. Alors, sikoyo, na mwana oya ye na 4 ans. Pesanga non différence ni ezawana. To sona na différence mwana oya bimi. Mwana oya bimi. Ndeti Gilles Abotami na hôpital ya France azana certificat ya France et de naissance ya France. Gims azana certificat ya Congo, Abotami na Congo. Kati yango na loba te différence ça bongout. Ndeko bozo yoksa yo penza na ebite na ba émission ni bokene boyoksa baba ba fanatique. Siko 16 omoni makamba ngo. Est-ce que Marlène, pardon. Est-ce que Gims bon 16 répondre est-ce que Gims ça français répondre là. Ozo c'est compliqué pour rien ndeko na ngai. Mais yo répondre nga soit ça français to continuer. Ozo ça la débattre na lobby. D'accord papa kita. Ça a été pourquoi? Aïba makamba. Tika ya loba pardon. Mais yo répondre nga na nuti. Siko oyo tu na ba oyo contredire nga pourquoi? Faut répondre nga pe. Ceux qui Gims ça français, oui singa za français. Na lobby. Et loko nini nationalité ya mutu so kota na musique. Makamba no. Eza pe n'importe. Eza n'importe que soko bota mikuna eza pe ndera mokota. Wana za lwa pays adoptif et donc ba okei ko kendo za lwa mupaya. Maintenant mutu a botami de naissance na mutolo na ba kati ba kundu ti akoli kuna. C'est différence papa. Ngo Gims akoli kuna tabandi musique wapi? Patrick. Marlène micro pardon. Zera pardon 16 non tutananga. Gims omoni amour oyo ba français bazanango envers Gilles eza ndenge motene bazanango envers Gims. Gims aza étranger fore bango aza étranger mais ça bon non merci Gims aza étranger imposer malgré toi asa la musique a imposer connexion na ngai bongi grate ebongi ndeko Patrick merci pour l'intervention toyoka vie merci en tout cas comme na umeli mingi bongi na ramasser penza makambo Gims petit na ngai na nenga âge n'est-ce pas vrai wale artiste na biso munene congolais yo esaki biso ye to tumola yo penza ke to tumboli yo o fâché sikoyo tisiko to mona ke kuna ba kota ba Marseille piaka o fâché journée fâché penza ko fâché to mona penda ke yo oza Gims maître Gims to mona yango po biso déjà stade liboso plein pour récemment et tu as les 2500 billets disque plutôt pour te mettre à sous tous à sous moi disque d'or sous na mabele na o
Ah, toi qui te yo zara mupaya na France mbali biso na yo kango. Alors ndeko mupaya. C'est wande ko na biso. To kokana no. Match nil siko to ke pe na France na ninga lelo. Ko la biso te makambo kala o ba nini o ba opéra te na ninga lelo. Toi dans un stade moko plein. Moko anako. Moko na mfetikali. Déjà to déjà ba catégorie BLCBT ba sold out. So yo kuna ndeni. Yo kuna ndeni. Benga équipe na no batu na onyoso na ba kotela wandenga ba congolais. Benga bango. Boki na Marseille kuna botema liboso stade. Bovova. Ndeko fâché penza. Fâché penza dans to sentir. Ils a maloba te. De komara loba ça sala rien. Tolini pendo fâché. Oh fâché pendo to sentir. So qui 10 stades, so qui 12, so qui 15 obeta yo kaka. Bisora na 2 wana. Ou d'autres jours on aller dans les 3. Non, c'est moi qui est Maroc jour en pour sentir n'engue Paris, Île-de-France est bougé. Si vous yo fâché. Moi ça qui pour na yon de na Gims. Autrement dit Gandhi, wande kombo to ebelio pour aller que soit famille. Gandhi. N'est-ce pas vrai na wanenga ndule. Moi congolais. Sikoyo. Koyo kakio Gandhi azara mupaya. Ah. Ndego. Wandule mana ba français. Bobo sani. Sibolo bango bongo. Andule mana ba français. Abundana. Même ata Jules kuna. Jules pas a mundi buti. Bango na bango ti bapaya. Nanenga France. Ndule nde betama. To sentir. Ndule nde betama. Sikoyo, masolo mona oraki anazoyo kandiko kaya la musa tomboli asekwisi ototine côté tina tombona yango ayena yango abandeko. Boede Hervé. Tout le monde n'a pas panel, on a un panel moro boye. On a sujet parado to que fongola. Nazo zonga, na un panel moro na mona ki bat ba la trop. Hein, bolé la plus mingi bo sungandeko. Ki boya ba betaka ba ototine. Ba bimiselo bino penza ba chiffre bozo landelango penza tout machin. C'est bon, il faut évoluer na malobozo. Voilà. Ce qu'on ndenge fali azoteka bongo, bango justifier on a nini, okanga na zolo bano. Ba justification nyonso o bazolukela Gims. Fallait ce qu'on a au-dessus nango parce que ceux qui bolobi que non, ils ont les camoya nationalité, je sais pas quoi bon. Yé akoli awa. Yé Togo tchel aza déjà moi na ya awa. Parce que déjà même en France quand tu viens à âge il y a 13 ans, quand on atteint la majorité na yo, aux ana facilité ba naturaliser yo. Combien de foyers ce qu'on ndeng aya na 2 ans. Bon. Ou en tout cas, ta vie privée, tout machin, pour avoir polygamie les gâtés, voilà pourquoi. Aza toujours la nationalité française. Mais ce total, en bien, il est Aza français. Parce que à Koli n'a ma belle eau. Rien à voir n'a pas fallu. Donc lui, il a beaucoup plus de légitimité. Plus que Bafali. Donc il y en a pas de loin Aza, bon tout le monde, ce qui a été. Na quelques minutes, 1 heure, 2 heures, toi, bah sold out, et s'il. Donc, si lui, il peine, pour Nango, parce que bah, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Au moment quand tu essaies de combattre, étoile, oh, yonzamba telemisi, moto, oh, yaza likolo na yo, oh, yaza kulutu na yo, yo mo kuto loba, yango sa, oh, la biso, tout, et aujourd'hui, le colo ya batu moko boy au lieu qu'on s'associe na bango pour ignorer, Dieu aussi il va faire en sorte que non, ben chute na yo et comment qu'on précédé yo. Parce que sans Gims il y a quelques années passées, c'était l'homme, voilà, à cette date, batu bazoya. Mais aujourd'hui, c'est aussi maté. Il doit se poser maintenant des questions. Ndéonko tu balobi na Bible, ceux qui je crois dans Apocalypse 2:4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi, sinon j'ôterai ton chandelier de sa place. Donc, yesikoyo, ifamitala, makamba gumokebwe nengi. Na kwa isami wapi, na bungi wapi, na zonga nanzela. Peut-être Dieu lui fera grâce encore, Batou, Baya Osomba. Peut-être Batou Bakota Ape Bandoule nae. Il y a beaucoup de warriors aussi qui vont. 16 motions. Peut-être il y a beaucoup de warriors qui vont aussi. Donc, ben voilà. Pesa émotion. Pesa émotion. Pesa émotion. Ouais.
Yeah, bonjour. Ça va bien. Bonjour bandeko. Elo na mateli awa wakaka. Eza pona yoka ki ndeko alobi alandi acti di net. Batu wana batu alo kuta kolanda bango te. Kute lali wana. Bazana verita ta moko te. Batapesa elengi. Donc bazana lo kuta ya kosakana te. Donc soki ezana mutu oyo okoki kopesa confiance na batu ya media. Acti di net bako ezala ta centième. Baroza la ta santé bazana lokuta o ezaba memi batu o babandaki koluba awa ke fallait aza muta lokuta fallait aza muta boy depuis quand fallait pas na banga komi muta vérité po bango batu yako yebisa biso ke fallait azaki lokuta fallait aza oza ba chiffre lokuta sko lelo bondi baba bani na bon ba donner ya Stade de France soki oza fali pour pate soki oza ba proche o producteur o batu ya bureau ya pene ya fali pour pate muta yebi ba donner azate oye tikali oye zali oyo bateki muta yebi azate bolanda batu wana te baza batu lokuta elo na matelena lobaka yango wana ndeko. Très bien. Même ngakutu naza fanatique ya fali pour pate mais na yebi ke batu wana ba batu lokuta yango na yebi c'est que déjà est-ce que makambo loba wana preuve parce que oyebi ni tozana makambo erreur to wana ngona musique ezana ba fanatique net bango wana ba banana kala basaka batu affaire lelo bakoma batu eza non ba banana fali zela bazala batu bazolobela affaire ba fanatique ko ba fanatique ba star te ba fanatique lelo bakoma na ngamba fali bakoma bimisa net fali boye alors na vie déjà ce qui déjà baby saka na kala yango tebisaka bato tant bolobela mama musique faut bombaka elobeli po obi mescroter ko lelo so mona o batebele balanda maloba na bango te pona ngai vraiment ko kena royoka bango te po ba bata lokuta batamungwa oko evolé na mambo za lobo ana kitanga bandeko na lingana na éclaircir ka eloko wana merci c'est c'était bon. Disque quoi évoluer au chité pour ndeko Patrick Peazo malo. Bon pesa non ndeko Patrick pour na bossa na bongsi moi fil d'idée na zaki na ngo quoi. Patrick tosoka yo na makamba nationalité mto bandaki yango. Peto ke ne pas to ke na biso pe na suka bandeko bota pote boko misanga ta na 100 ko banekita po na zoke no koma katina 2000 soki combien. Bo sunganga bo bolinganga boko misanga ta na 100 esala nga bien. Ndeko Patrick tosoka. Nga lo na lo baga ke total le roi concert 2027 total azamutu azape grand autondisa na est-ce que kozonga na maloba ya nationalité te bo bandaki est-ce que maloba o bandeko balobi convaincre ote bon bino bango baza ba warrior oh nyonso nga na non zela atolo biboy zela te bango nanga tu na biboy Gims nazana est-ce que azana kankina ba warrior makambo eloba mi awa eza makamba ba warrior te mais yo oloba ki mais bango ba oloba tozana sujet na yo loba ki ke po abotamaki awa te nde bandeko basali ba intervention est-ce que explique ça bandeko oyoki yango ndenge nini c'est tout mais yonga na lobité bango bazoloba bongo parce que bazapela ba fan ya fan po muto ayeko ya azara na impact mo tina muto azara da kuna bandaka soki ba Beyoncé ba osala ba pena ba Stade de France bango bazapenda États-Unis na France ko comparer bango ba lwa ba méga star donc bango ba tu basala na besoin ba mona bango kaka po États-Unis talaka eza grand monde États-Unis bisanga tulande ko soki yazala mboka ni ngana na Congo esa yango zoloba makambo loba wana oh bon siko ngana na loba mabe ndeko sozaki na poto awa ozana ndeko to azana mwana to babiso to boti bana awa to bana baye koya bana mikie mwana ngwaye na 3 ans na mwana abotami awa bandenge moko te bandenge moko te ah bandeko yozala te siko pouve biso nini so tozana bana awa na ba baye koya na ba botami siko mwana oya botami na oya ye mwana muke diference neza wana mais
Boyo mona ndenge différence ezakaka. Nga na bota mi yo yiri koya. Bazolo ba non na culture na ndenge bazo kololela na mentalité. Oh Seigneur. Eza na ndenge papier te, eza na ndenge culture. Moi no abota ne connaît à cran ye. Ba ko ba la abandi place o arokinde na crèche ou na crèche ou na primaire ou na primaire info connexion na eza mabe info. Dernièrement, on a concert Gims na soit festival mobile. Tant que Gims Samati na simane battre drapeau ya RDC. Siko, Sorazaki français. Pourquoi pas battre drapeau français? Oh, c'est compliqué pour eux. Zela na pesa bande kobo tapoter pardon bande kobo comme ça na 100K. Kalamike tozokata pardon na sengi bino bo tapoter lenga awa pour moi banekita. Bo sala nga plaisir bo bolinga sense. Ndeko loba tozoka. Yango na lobi boy. Dernièrement on a un concert ya Gims ezaki soit festival. Mais tant on mati azoyemba na sima na bati drapeau ya RDC. Yo olobi eloko c'est-à-dire que ezola sake azaka ka congolais. Zela. Mbalo tout le monde traité français mais asa congolais. Zela ndeko na tout mutu na moko tellement simple. Je pense qu'il faut répondre ngai. Yo lobi Gims po ba bi ezoteka mate et teka malin po aza congolais. Hein? Tenalobi pe bongo tenalobi ka impact ndenge rozalila. Que natif na mutu aye eza différent. Ndeko na ngai abotama awa te. Aza mundibu mutu solobela wana ayakoya. Bango mibale ba vena. Yango batuna ko question osana mboka nini po batu ba comprendre et compréhension na yo eza basé pour soko zalaka awa ngo comprendre makamba olobela yo. Sio ngana lobby. Est-ce que yo conseil à faire égola? Si on mona na billet ba komaki eza pona ba congolais? Est-ce que yo mona déjà un album ya faire égola ba koma album ezaka pona ba congolais? Te sikoyo soki artiste abeti et que stade etondite yo koloba po aza français tango stade etondite sikoyo bino vous comprenez pourquoi parce que nana lobaka Gims aza congolais bino boza contre ye yango bino boloba keke o de aza français mais Gims aza français te impact au français aux nango na terrain wana na impact au Gims aza nango eza différent pour bango eza le roi aye azo gagner ba âme azo s'imposer tango Gims alobaki soka yoki kanda atondisa ba stade ebele alobaki on na banani pas à congolais. Est-ce que Gims alobaki on pona ba congolais peut-être? Na rose motion s'il vous plaît. Je pense que c'est compliqué pamba na lobby boy. Pesa nga différence musique Gims asala na musique offert asala. Pesa nga différence rapide. Gims a musique française, hip-hop français, faire ça rumba congolais. Bon, si quoi banani ba consommer Gims rapide que na faire égola entre bango mibale. Soki hotel mi libosa ba français banani ba consommer muninga rapide. Ce côté mais ba français ba consommer Gims mbang. Mais si quoi c'est compliqué yo moko na maloba no pourquoi? Mais ce que Gims a français te. Gims a français. 16 na répondre bondi mwamba mbamba Ndeko Patrice yoka ozo confondre koloba mutu nationalité na ye na vie professionnelle na ye. Gims na nationalité aza français te mais vie artistique pe professionnelle na ye aza français. Parce que Gims ba kontaka ye na musique ya ba français ba kontaka ye na musique ya ba congolais te pona biso musique na biso ya ba congolais tozoloba nanu rumba liboso avant to banda koloba makambo misusu tozolobela na rumba rumba na biso tozoyemba ngo na lingala yo bando yebi musique ya Gims
eso yoka Gims ayembi nzembo miko okolobele makambo ya vie professionnelle en tant que congolais ndengeni. Il faut que ça la à côté ça va mon lingala. Ah mon frère, ozo se compliqué pour y aller. Bon, banda yo yeba Gims. Ah vraiment yo lingolo bakali kamomo zo bimisa yo penza soki ndengeni ndeko na ngai. Ndeko banda yo yeba Gims. Abeta combien de concerts na Congo? Kokoti saba moya France. Abeta appel na Charles Club a équipé dernièrement Abeta na parlé du Non, na tout Abeta combien de concerts na Congo? Et Rosa ba 2 ou 3. Ba 2 ou 3. Chiko yo Fali. Fali Abeta combien de concerts na France? La tourne que so pour ça ka mpusa. Oza Gaulois. Hein? Oza Gaulois? Na Gaulois. Ah, ça se comprend. Ça se comprend. Patrick. Chiko na linga suk sakabwe ndeko oyebi mpo ndeko tikaka ko ya ko bebisa kuma ba Gaulois, hein? Ngape na Gaulois. Bebisa kuma ba Gaulois te. Oh bicho. Bozaba wa yo papa. E mona le yake baba. Ndeko aweza likambu ya kiwarrior te ya kigaulois te eza likambu ke bazolinga ba expliquer yo. Donc kombo ya Gims eza ni affaire na ba Gaulois ni affaire na ba warrior ni affaire na ba nani, eza likambu ozo sala confusion vie administrative na vie professionnelle. Différence eza o wane foko yeba ko séparer. Ce que lobi ke Gims origine na ye eza nini, aza congolais. Gims nationalité na ye eza nini, na minute opo kutu toyebite so Gims aza muta nationalité nini po moka bibenga kaza marocain mboka na ye ya mutema na ye moka lobi kaza congolais oyebite. Donc il faut koyeba ko kabola biloko na soko kaboli yango mona kake ndeti biso be étranger o ndeti to botama na Congo to ye na poto tango tozozwa nationalité balobaka nini naturalisation. Donc on s'est naturalisé, donc balobaka a se naturaliser français to anglais mais d'origine congolais, algérien, marocain. Il faut qu'on yeba ko ça la différence ya ko kabola biloko wana peut-être oza na yo peut-être na idée moko ya bien mais ba mo ozo utiliser ezo compliqué yo ezo sala ke tozo kende banzela différent. Par na baksakaka zela pardon. Ya no la faire azobeta papa Hervé azobeta na ko arena. Ba français ba komona tangu sala ko tona ba rolo ba oui ba respecter pour azawa auti na Congo. A s'imposer na salle na France devant ba musiciens français ni sope baza ba beta ngo pété. Et ya différent na muntu ne ko la Gims abeta ka ndule ya kotoyo. Abeta musique ya kotoyo makamu na nyonso eza kotoyo eza kutu makamba warrior na Gaulois te me balobi ki azo s'imposer na Marcel te pourquoi po aza mutamboko oyo yango ba yebisa ke mwana oya ye na 2 ans na oya botami bana baonga ndenge mo po bana ba mikie tata mukolo kutu aye na mboka zo so nationalité bongo ba bébé ba ye ba koli na bamboka o ba wesh to benga bango ba les méchants oya lobaka français to mona bango na pe sembo on se comprend. Parce que faire comprendre, ma ben abino ne bolinga comprendre directement au lobela batu baza ba warrior tout consomme mais compréhension na yonde et kende kitoko te. Yango na tuna ki oza Gaulois, oui naza Gaulois. Na mona kati ba modeba. La bibo ito pese que chance lo aza congolais a obeta kaka otondisa. Problème yate. Wande comme no rola muta osala évangile selon ligue. Oh, kasi bilo bobi po bobi a otondisa te. On a biso bino ke. Baloko na tenza a otondisa. Mutu mongo alobi te. Mais bino oseka bozo seka azo pene na koteka babiye. Ayana Kamoro bango bakumisa yeba yako ya chabotami awata ya on a lobi boye tant les aibelet 2027 a otondisa nika mais moni siko fallait atsango peka pene awati to ala tsakimba kasi na agocha musika na 2027. Mais peut-être que soka tsaki na 2026 ba fan balanga ba somba ba welisa lokoza longo pe musika lokoza longo pe na 2027 ya mon frère omoni ni kamba musique ni kamba musique ezali kamba nationalité te poso tali définition ya musique on ne parle pas de nationalité omoni Gims ndenge yo zolo bakeno ayako ya on a uta oloba tout à l'heure soki yé muto ayako ya na âge à 2 ans azo sala moi ba exploit na bamboka oyo
combien de fois sikoyo bafali bawera bakofi bajibe oyo bayaki na kibokolo bazotondisa basale bazosala mpe bamakambo na mboko. Donc c'est que faut kokumisa bandeko na biso wana au lieu à chaque fois ya kwa ignorer que baexploit na bango, tu vois. Faut kokumisa bango ndeko tala yo okendaka classe na makolo ozana 1 heure du temps pour koma na classe mususu bayaka utike na mutuka mais yo okomi avant ye. Au moins, non, faut pas commis ça, faut pas bête l'homme à beaucoup. Eza kutu makamukutu yako, oza golwa to warrior. Voilà. Eza li kamboya logique. Abeti stade na Belgique kuna bu abeti yango. Na ba musicien ba na Belgique ba obangai. Kaka nini concert na Belgique. Ba musicien belé. Musique ndezana oko satisfaire. Olobi? Oui. Musique oko satisfaire. Musique indezana ko satisfaire batunyo sote même matin ku tuye suye moko baboye bongo biso batamokili ozo se on dit madeka omona mokilo pour avancer pe faut ni mapeka ba critique on dit mapeka ba critique bon même ata faire ata beti concert accord arena ezaka pe na ba wawe ba lo finge kaka déjà ben na tsaki dati ba msu bozo finga yo fanya beta on ba wawe ba finga zela zela olo bana yo bien mais cause critique ya fanatique na fanatique et amarambe banal lelote on se comprend mais makambo to olo ba ke ba concert etonda et différent makambo yo ngo solisa biso awa critique wana ezalaka nango normal même Christ ba critika ye même yo mo za boy moi sinon peut critiquer ça la saleté moi si peut critiquer yo penya ton you na comprendre côté ya yo penya lipekana oyo basuki boy ako critiquer yo na suka nango po olongola basuki lipeka ce que yo zo linga critique ça normal et banda kala même na ba coupe ba mona rango jo moka umela na ba décaler 6 jours moi si nazo gangela to po alobelo mabe mais aoso sona njela à travers critique mais to lo makamba concert etonda o isa makambo to oloba yo ne omema biso na monde mususu ya moto olobaki no musique équipara nationalité te musique ya makambo koma bien sala ba mélodie tout abatu na mitema na matoi batu bakoya mais Gims nenga zabo soki Marcel ezo melaye soki melie vraiment to olobaka ça fort car na Paris mais yemo pe ozala concert ka ça fort na Paris o isa makambo ba warrior te ba golwa te eza kutu makambo loin de là parce que bango a bazana bitumba ya ba air ba minute faut que ça la soldat na ba minute ça ba gar na bango ça net biso ba congolais te ba soldat ezo umela ya ba msu 3 mois ya ba msu tie soroya ozo comprendre et ça bongo te mais bango bazala bata ba seconde tango tche faut ba sentir que oza leader donc c'est compliqué pourquoi ndeko Chris Simel Toi bonsoir tout le monde.